Chaîne de la diaspora, Le chef de diaspora. l'État est au-dessus des partis politiques. Vous savez, ils sont présentés, hein? sont en train de faire. De retour na kati ya chaîne na biso edibaki okakutu oyekama Alors tobeta na nzambe maboko s'il vous plaît. mbote de partout vous allez kolanda biso mokili mobimba na kati ya chaîne na bino Ediba TV mwana mboka Congo, chaîne oyo ekambami na humble serviteur monganga spirituel papa Edi Diba nayelaka bino masolo kitoko pe masolo oyo ya mboka na biso ya olobeli nini eleki semaine oyo na kati ya makambo oyo esalami ya politique ya mboka na biso tata mokonzi ya mboka atamboli ndenge nini bamakambo nini oyo esalami mpona yeba oyo eleki na este ya mboka na biso bitumba ezali kokontinue to tostope awa tokoyelaka bino bamessage nyonso oyo etalisaka bino koyeba baverité ya mboka na biso oyo ekambami na humble serviteur monganga spirituel papa Edi Diba na kati ya le marteau sur la table nkombo ya mission bayimboka tozala bapoint mwa mingi lelo tokosolola mais tokotiango toujours en grosso modo nde napesaka bino toujours manière ya kolandela biso na bokebi mpe na bwanya mingi tokolobela likambo ya coup d'état esalami na Rwanda. Coup d'état esalami na Rwanda ozala informé déjà na mokolo ya lelo coup d'état esalami na kati ya mboka Rwanda okoyeba yango na mikolo ezali koya peut-être mardi ou bien mercredi mais na minute oyo toza na coup d'état eza déjà na kati ya Rwanda oyo baaméricain baprometaki ye Kagame quand tu ne laisseras pas Congo tranquille okomona mpe biso tokosala epai na yo. Fachi tremble Paris avec un discours surprenant. Donc, Tata Mokonzi ya mboka à surprendre président Macron ou la France na discours moko oye a miatandaki na wote. Malgré tout babuba bamisana koloba na bango nde bamisana koloba o azalaki humilié bango nde baza humilié. Président Fachi en Égypte et au Qatar. Tata mokonzi ya mboka aza deja na kati Égypte mpe akendeki Qatar. Akendeki kosolola nini okoyoka yango awa. Message très fort toza kolanse par président Tata mokonzi ya mboka na biso Fachi Beto mokontombolo okoyoka yango awa. Bayeboka tokosolola na bokebi mpe na bwanya na kati ya émission na bino ekambami na humble serviteur monganga spirituel papa Edi Diba bapoint mitano na tangeli bino tokolobela yango awa po te tozwa bino na ntan mingi te biso toyaka kosala juste analyse toyali bajournaliste d'enquête tosali baenquête na biso sans semaine mobimba totali ndenge makambo etamboli nde toyaka kopesa bino le meilleur toyaka kopesa ya babubar te. Quand je dis que coup d'état esalami na Rwanda, quand je dis que Tata mokonzi ya mboka na discours ne tremblé surprenant na France mobimba et puis tant tokolobaki susu ke Égypte Tata mokonzi ya mboka akende na Égypte mpe na Qatar ezali na bandakisa na makambo oyo tokotebisa bino na kati awa ezali bapoint mpe koyebisa bino soulèvement ke na kati ya Goma baavion na de chasse que esi emati oyo eza kosala tour mobimba kosillone kobengana monguna na kati ya Goma. Bayimboka tosololaka ngo na bokebi mpe na bwanya na kati ya chaîne na bino kami na humble serviteur monganga spirituel awa nalobaka sembo mpe rien que la vérité likolo ya vérité. Tozozwa extrait moko ya film oyo ezali koya d'ici le 9 novembre na mboka Paris nde na bisa bino toza na star musicien na biso monene oyo ya mboka Congo na nkombo ya Donka Premier. Donka Premier aza kosala azali partout ali artiste musicien azali na comédie bokodécouvrir ye mpe azali mpe acteur
atournaka bafilm azali na kati ya cinéma. Alors na kati ya cinéma wana toali na nouveau série ya film oyo ezali kobima le 9 novembre précisément na mboka Paris nde baextrait nango touti na bino na minute oyo mpo kolanda tonka premier na extrait moke na mode cinéma. Le revendeur Azapak, il a plus de 9 appartements à Montreuil et selon information d'Abisso, il fait partie du réseau. Donc Toro Kita et Panaye pour l'appréhender et l'emmener. Voilà, partager. Donc ce qu'on fera, c'est que Etumba, tu nous couvres de l'extérieur, Kasongo de l'intérieur, Nanakanyama, Tokoti Nakati. Mituna, des questions? Ça ne dérange pas si je viens avec vous? Non, du tout, pas du tout, pas du tout. Bon, tout on a 1 heure de préparation. Préparez-vous. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une salope de flic qui m'a cassé le nez. Je te parle pas de ton putain de nez, je te parle de ta plainte. T'as déposé une plainte contre la police et on n'aime pas ça. Putain, mais elle m'avait volontairement pété le nez, fallait que je fasse quelque chose. On a une façon de faire les choses. Zéro embrouille avec les flics. On préfère... Oui, voilà des retours. On a kata chaîne Nabino Ediba TV, quand même, un humble serviteur, on a spirituel, de contrôle de Bango. Je crois au total, extrait à film où ils allaient copier le 9 novembre 2025. Namboka Paris, pe kotambola mokili mobimba. Herbe pour ça, la distribution, on peut na kata chaîne Ediba TV. Namoko nango pour la rediffusion nango presque moins mingi. Voilà les alliés, acteurs Nabiso. Auto bengi musicien star aza na comédie aza pe na kati ya cinéma na kombo ya Donka premier oyo azali kopesa biso toujours le meilleur na bokebi na bwanya tokei na mozindo na kati ya masolo na biso toyeli na mokolo lelo tolobi tata mokonzi ya mboka Faci Beton déjà en France pe asa abimaki na kati ya France asaleki mpe nzela akomi déjà na Égypte pe na kati. Bola na ngai malamu na kati ya message oyo toali kopesa liboso na tata mokonzi ya mboka tolobi premier point na biso message très fort à notre président de la République Faci Beton Mokwato. Cher monsieur le président, oyo nyonso kozwa message oyo bokomisa yango tata mokonzi ya mboka parce que biso toali ba chroniqueur ba journaliste d'enquête. Toya kopesa oyo ezali ba réalité pe ba réel lisolo réel message ekomela tata mokonzi ya mboka tokomi vers fin de l'année ya mboka na biso ya temps ya monde ya année na biso totamboli 365 jours tata mokonzi ya mboka tozana na esengo te ya koyebisa yo ke tikala no kotambola ndenge ozali kotambola ezali na ba message mosusu ezali na ba esika mosusu babengisi yo okendaka pe te tinda baministre baali oza na biro mobimba tindaka bango yo kokendaka te parce que mokili oyo tozali kotambola eza na makambo ebele ya mabe oyo tolobaka biso moko tosala ningele oyebi yango très bien ke France wana ezali kobundisa Congo mpe ezali kobundisa yo moto lokola Macron na nsima ya Macron combien de pays oyo baza na besoin ya kozwa sucre oyo yo osimbi na maboko combien de pays oyo baza na besoin kozwa mbongo oyo eza na mboka na biso Congo oyo biso moko bayimboka toali kotelenga na libanda tata mokonzi ya mboka message très fort oyo biso toyei kopesa oyo na mokolo ya lelo yango wana avec beaucoup de respect lembisa moke eza kaka itili teke bamessage nyonso oyo fokendaka mpo mutu mpe akoki kokende korepresente na message même oyo osalaki ya discours surprenant oyo apesi yango ekozala kaka neti ebimi na monoko na yo nous on a besoin de vous toyebi te soki yo moko oza komiyeba ndenge yo ozaleli toyebi te soki yo moko ozali koyeba valeur na yo
oza koneti koyeba yango fumati bandeko bozali baconseiller pembeni ya tata mokonzi ya mboka mama Denise Nyakero oyo ezali moko na kati na bino na service d'enquête etant que journaliste d'enquête na kombo ya munganga spirituel papa Edidiba ezali message très fort nazali kolancer yango mpona bana nyonso ya mboka Congo toza so na besoin te tata mokonzi ya mboka atambolaka te tosi tokomi na suka makambo nyonso etikala siko na diplomatie oyo akoki kotinda bato baexécuté parce que oyo tosi tosali oyo tosi tokomi epai tokomi eli deja na suka goma yango wana torécupere nanga ye wana asengi bolimbisi bokodécouvrir yango mpe awa na kati ya message oyo tozopesa ke papa mokonzi ya mboka akendaki Egypte mpe akendaki Qatar bokoyeba pourquoi akendaki kuna parce que ezalaki place oyo nanga ifaka kutana na tata mokonzi ya mboka mpona kosenga bolimbisi kosenga cesser les faits ere moto asebandi kosenga cesser les faits ezali déjà pardon alors ere tata mokonzi ya mboka asebisaki bango ke jetant ma main bango bakanisaki tosengi bolimbisi ezalaki nde place ya kosenga bolimbisi te on se préparé mais yebaka ke mutu oyo abombami alekaka toujours moto azali kotambola na mayele bafrançais wana babombami tolinga te baleka biso na mayele tolinga biso nde toleka bango na mayele merci pour la message na ngai très fort et puis na première point na ngai oyo ya mokolo lelo nde natelemeli likambo wana makasi urgence na deuxième point na biso tokolobela président Faci na mboka Egypte mpe akei na Qatar président Faci akendaki mboka Egypte ezalaki na makambo oyo faka solola homologue ya mboka mwana mboka oyo ya mboka Egypte ezalaki makambo ya kosolola kaka makambo oyo etali kotanga mboka na biso Congo nde yango akendelaki kuna me na kokóma na mboka Qatar tata mokonzi ya mboka na droit akendaki mpona kosolola na kokutana na bato oyo babengisaki ye kuna yango tozali kolobela bapoint wana tozali kosepela te na badeplacement ya tata mokonzi ya mboka parceke bananga wana babomi nano combien babomisi nano combien de bandeko na biso bapeuple congolais bakiti na se ya mabele likolo ya baintere na bango à quoi sert mpe tata mokonzi ya mboka soki azokende basalela biso mpe piège bamettre biso en piège mpo oke basala tata mokonzi ya mboka mabe diabulu azali kolandela mouvement tata mokonzi ya mboka mais comme totelemi na losambo yango tozali koboya ke babiloko na ye ya badeplacement oyo biso tokomi komona yango na minute oyo komi lokola inutile tozali contre te me tokomi komona yango sikoyo inutile ekomi mingi bango mpe bababo ya so bobengisi ayaka kaka il faut toévite biloko wana peuple congolais azali pembeni ya tata mokonzi ya mboka azali mutu bozwa litoyi bosolola na ye mama Denise Nyakero toza na besoin na bino toza na besoin tata mokonzi ya mboka atikala pema atindaka sikoyo bato bakendaka korepresente ye parce que valeur na ye non onse biso toyebi yango awa tozali libanda toyebi valeur ya tata mokonzi ya mboka ezali deuxième point oyo toyeki nona mokolo ya lelo tozwa sport publicitaire oyo ebongo tokota na kati ya mozindo ya masolo oyo etikali ya 3 points et ya 2 points plutôt oyo tokolobela likambo ya discours na ye surprenant epuis na likambo ya coup d'état esalami na kati ya mboka Rwanda tozwa nano sport oyo ebongo tozonga na mozindo ya masolo na biso. Voilà les retours na kati ya chaîne na bino Ediba TV mwana mboka Congo ekambo ekambami na humble serviteur monganga spirituel tokotuna na bango papa Ediba na kati ya émission tobengi le marteau sur la table. Abonnez-vous massivement na kati ya chaîne oyo vous ne serez jamais déçus pe bokozwa toujours le meilleur pe information exacte et meilleure ok na net partout otambola okokuta oyo monganga spirituel azali koloba yali makambo ya solo pe yali makambo yali komonana pe yali kosalama pe ezali te ke toyokani net oyo moninga mosu akoloba oyo mosu akoloba ezali exact tala baoyo nyonso baki ba M23 baza koloba
n'importe quoi. Mais maintenant, ils ont tourné des langues pour parler encore d'autres façons. Tout ça, la Ningele, na mokili oya, Tata Nzambe. Coup d'État na mboka Rwanda. Coup d'État na mboka Rwanda. Coup d'État, ils allaient précisément pointer par Yemo Kagame. Donc, et ils allaient na bouger, ils allaient au Salamawana. Pour biso tokanisa ke baza kobeta ye coup d'État. Mais ils allaient kaka il y a pas moko bureau na ye parce que ye na mboka ne opposant à la kati. Pas na ye son pouvoir n'a pas d'opposant. C'est lui-même qui est le meilleur et en tête de tout. Botala lolenge ya bato marque ya bongo des ali ba genre ya bato oyo biso to boya ki bango na Congo na biso. Le même Kagame wana abundisi biso na ndenge tout awangani me ti tata mokonzi mboka a exposé bango la discours oyo ezaki surprenant mpona bango na kati ya mboka Paris na invitation ya ye moko oyo azali collaborateur ya ba Rwandais wana tobengi Kagame. Mais lelo oyo tokodécouvrir pourquoi balingi basala ye sous coup d'État. Parce que les Américains promettaient qu'il déjà que quand tu ne laisses pas Congo tranquille, on va te frapper. Donc, hélas, ils allaient montage dans ma beauté, ils allaient vrai que dans ma camp, les Américains, ils ont préparé à le dire que ça qui est, ils allaient ici bon. Mais, na kota la boigne na biso to ali na mo etanki bateau to zali ko sala mosala ya yeba politique mingi ya mboka na biso kokende nango na source. Nous ne sommes pas sûrs que ezali coup d'État. C'est un plan préparé. Et puis leur plan ezalaki soki tata mokonzi ya mboka ke France nde basali bakalcule ya kotiela ye eloko ya mabe nde comme bazali kolala na bakalcule na bango. Nous parlons pas que batiele poison quoi, mais nde tozali komonela ezali calcul na bango ke na ba sorti ya tata mokonzi ya mboka ye Kagame azwa mokonzi ya M23 oyo tolobaka mouvement de 23 mars oyo ekambami na Hippolyte Kanambe mpo baya kozukota na mboka na biso. Mais epai wapi baki kokutana na dernier de contre-attaque oyo Goma toretire yango déjà, Bukavu tozwaki yango tina minute oyo. Parce que je vais m'excuser naza na baimage te on a préparé bino, mais on a ali kopesa ali vrai hélicoptère, avion de chasse, forme nyonso ezali kosillonner likolo ya Goma mobimba mpona kolakisa bino ke ezali na contrôle ya FARDC. Nanga akoti zamba, nanga debandade, nanga aza kokoka te yango akimaki mbangu akende kokutana tata mokonzi ya mboka na Doha na Qatar mpo te asenga mpe loboko ya tata mokonzi ya mboka alobaki no biso mpe tosengi bino cessez les faits tozali biso nyonso bana Congo tovanda tosolola mpona Congo na biso. Est-ce tata mokonzi ya mboka alobiki moi je ne peux pas négocier avec des pantins. Est-ce qu'elle va comprendre pourquoi elle va s'asseoir là? Quand toi tu tues, pourquoi tu viens encore pour négocier? Parce qu'à Monique et sika na ye na mokili kozala lisusu te suka na ye yango wana yango tozozonga na maloba ya koyebisa biso ke na population na bayimboka balandaka chaîne oyo ekambami na humble serviteur tosala ningele na basorti ya tata mokonzi ya mboka tokomi komona yango ekomi ya trop misusu eza nango basorti moko ya koki kobima te tozangeli yango mwa place ya koemploye yango eza koya basorti moko inutile atinda biro na ye bazali banani bazali bakendaka ye avanda nano tokomi presque na suka ya ne tovanda bongo tokota 2026 na baprojet ya bacalcul mosusu kaka ndenge azali kosala contre-attaque mpe kotake bango na kati ya Goma kobimisa monguna akende mosika. Bayimboka wana ezalaki point na biso ya makasi ya kolobela likambo oyo ya coup d'État esalami na kati ya mboka Rwanda. Je crois comprendre quelque chose na lobi wana na sagesse nyonso yango na bike bapekisaki ye Kagame alibere territoire na biso jusqu'à maintenant azolinga kolibera yango te. Mutu moko atunaka nga lobi akolibere kanga mais ça prend du temps. Ce n'est pas dit que nous va bien bimara non, ça prend du temps. Ça peut nous apprendre encore une année. Donc yango moni babitumbi ali parce que les sont des infiltrés bakota pouvoir ya Hippolyte Kanambe na pouvoir les voyous là bazaki na kati ya mboka na biso déjà basala biso ba mixage basala siko babanda kokende bango moko parce que moto
bazali so ba la lubero so la lubero ba kombo ba tola mingi na lokaliza ngo to tempo na mona kanite na pesa ba mo gaz na boya kata ko prononcer ngo kitoko ebi ba na prononcer ngo mabe mais iye wana basi ba nda ko se retirer ba so Lazarus so ki Lazarus lubero lobinga na tiki déjà politique na tiki Congo na lingi na ngate na ça. Donc pour vous montrer que grande haute politique haute tant que za boka za ko sala ndeza ko pesa bango ba ki pele kesi tala neti awa na eloko elekaki na kati ya boka Paris Fachi tremble Paris avec un discours surprenant. Tata mokonzi ya mboka surprendre bango na discours oyo bango bapretanda kite a exposé Kagame, a exposé Rwanda, a exposé Macron. Bolanda discours wana très bien bino ba imboka bo mesene na lopoto eleka bo mesene mingi na lopoto makasi lobi so tozwi moyen tokotiela bino discours wana pe tokoanexa ngo na sous émission moko moke na koloba ba message nous allons toujours vous donner pour que vous allez paix informé vous appelez ba le meilleur na bino oyo ngai munganga spirituel nazali kopesa bino ba imboka pona mokolo lelo tosuki awa na ba message oyo na bino mine permettant ya kotalisa bino makambo oyo etali mboka na biso Congo kolobela yango na bokebi mpe na bwanya nde tosuki awa na mokolo lelo tokotiela bino extrait ya moko ya mwana mboka moko na kombo ya Jean-Paul Senda Kalonji oyo atendre mpe main na ye na peuple congolais akoti na kati aza na parti politique na ye oyo aye koadere yango je m'excuse mpona kosalela mpe mboka na biso Congo na bokebi na bwanya mpe na bolingo nyonso tozwa extrait na ye mpe tomonani mokolo alobi soki Yesu Masiya azongi te. Fixant les attributions du ministère en son article via la demande d'enregistrement introduite en date du 31 janvier 2025 par M. Zetam Kalonji Senda Jean-Paul Tama Elio Jeff, membre fondateur de la formation politique dénommée Union des jeunes d'ailleurs. Article 1er est enregistré les partis politiques dénommés Union des jeunes d'ailleurs du Congo ainsi que l'article 2 du secrétaire général en relation avec les partis politiques est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sort à la date de sa signature fait à Kinshasa en octobre 2025 Chapan pour Je vous adresse de très sincères félicitations parce qu'aujourd'hui vous avez l'honneur de recevoir officiellement l'arrêté ministériel d'enregistrement de votre parti politique qui aujourd'hui a le même droit que les autres partis politiques, même ceux de 1991. Et je vous souhaite vraiment des sincères félicitations. Bon vent à ce parti politique. Merci. Merci, cher Cordon. Merci. Oh, bonjour Monsieur le Président. Bonjour Madame. Nous vous recevons aujourd'hui. Pouvons-nous savoir qui vous êtes? Je suis Monsieur Kalonji Senda Jean-Paul.
Je suis président du parti politique Union des jeunes loyaux du Congo, UJLK en sigle. C'est un parti qui vient de naître, qui vient de voir son jour. D'ailleurs, nous venons de recevoir notre arrêté signé par le ministre, le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, nous donnant les droits de œuvrer en tant que tel. D'accord. Premièrement, je vais vous féliciter pour l'agrément. Maintenant que vous faites partie, officiellement, vous êtes parti politique, quelles sont vos impressions? D'entrée de jeu, je commencerai à remercier d'abord les autorités du pays parce qu'on a travaillé comme un accord. Il y a eu une collaboration énorme. Les impressions sont, je dirais, j'ai des sentiments de joie pour avoir reçu ces documents qui n'étaient pas faciles. Et l'attente, je dirais, aux Congolais vexés aujourd'hui, et l'air beau parti vient de naître. Au nom du JLK, car à la fin, Congo avec K, nous sommes ceux qui aspirent au recours à l'authenticité. À l'authenticité, on était un pays, un peuple respectueux, un peuple de droit, un peuple de valeurs, je dirais, congolaises. Hein? Congolais et Congo avec K. Et ensemble, avec la population, on pourra peut-être relever le défi. D'accord. Et pourquoi Union des jeunes loyaux du Congo, Congo avec K? Et comme je dis d'entrée de jeu, nous sommes ceux qui aspirent au retour à l'authenticité. À l'authenticité, c'est Congo avec C n'existait pas. Mais on a eu à connaître un Congo avec K, un royaume, un peuple qui s'identifiait en Congo avec K. Étant chrétien, étant croyant, nous croyons aussi que pour être béni, les noms aussi portent une bénédiction. Tout comme la malédiction s'identifie aussi au nom. Dans la Bible, nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 32, verset 34, si je m'abuse. Voyons comment Jacob a reçu ce nom d'Israël, alors qu'il s'appelait Jacob. Et bien plus avant, on voit Abraham qui s'appelait Abraham. Quand Dieu l'a visité, il lui a changé le nom d'Abraham à Abraham. Mais nous sommes là pour faire voir et faire connaître à tout peuple congolais. Et nous sommes là pour rénover à nouveau et on va accoster tous ensemble. Alors, qu'est-ce que nous, peuple congolais, nous devons attendre de votre parti? Parce que vous êtes sans ignorer que le parti, il y en a légion dans notre pays. Il y a Congo, il y a Lelo, à s'identifier déjà dans la région qui a appelé Congolais avec K. Vous avez un peuple fort, vous avez un peuple redoutable. La Bible, dans le livre Ésaïe, chapitre 18, verset 1er à 2, Nzambe, par la voix de son prophète Ésaïe, a identifié qui peuple tous allés, a identifié qui veut m'abeler haut. Allô? Allô, ma fille? Y'a ma fille? Bon, maman, kuna na homme de veillard misunga. Naza déjà na misunga homme de veillard. Au moins, tant maman a fait crise. Alors, là, qui vient te? Tant bazo se ngombongo, yo tindi mbongo, bango balé ba songe ba kati ba songe ba memel ba dispensaire à mike. Et là sunde ngona te maman. Mena poto na kishasa la même chose. Et loko zo se pelisanga. Banda maman comment na bisunga homme de veillard. Kota ni maman. Oh maman zongo la bébé, bazo zo soya maman. Oh, mais là so moni maman, maman zongi chengi. Maman zongi 3 fois. Tongo me di popo. Debo nanga elo musu se pelisanga. Bisunga homme de veillard. Ko ebiba, ko ebike ba na courant zo kata. So que ça dit manœuvre, pas nous y a dit Bana lumière 24h/24h. Et puis connexion internet et vanda. Et puis soki mama ayoki mal à l'aise ou bien mutu pasi nzoto déranger. Kaka na mutu na place à la liwana a fini bouton rouge. Docteur Mbango ataka, tu sais pourquoi? Homme de veillard misunga et dans la kata clinique misunga. Donc so foutima on a regretté. Ah ouais, tu sais bien na zali ba minganga bazo sala mama contrôle chaque semaine. Mais azala kuna Abela te bazosala examen. En tout cas, ya masati emoneli penanga na pemi bana mama comme na homme de veillard misunga. Emoneli na misu te. Emonani bambongo na kopinda ya pampa bana. C'est fini tout ça. Mongoli yango lisusu te. Homme de veillard misunga. Ngana bango rendez-vous quand la fin du mois. Na pemi. Te non. Tika ya vanda kuna lia tranquille. Apema. Ba médecin 24h/24h. A continuer kuna ngana do pesa ka mbongo na fin du mois. Yebisa bango na changer comment na komili batimi sona. Babe.